Cuisine Yannick TV, nde makambo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kacha chaîne Cuisine Yannick, solution ya tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend et écoute la bino partout bozwami o eza Cuisine Yannick TV aye. Moko na bino babaku ko eza Cuisine Yannick TV ye aye lisusu na mukolo alelo. Avant ko bande émission na biso topesaka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te bala mama. Eza kaka ngolo nzambe tomoni mukolo alelo. Na zwi ba mission na fongoli ba caméra na ngala memeli bino émission ya kitoko na mukolo alelo. La famille bokota to solo la bino moko baby Cuisine Yannick na bino Cuisine Yannick na bino afinga kate apesa kaka ba conseil on azana on a partage kango toujours ensemble avec vous bokota to solo la lisola somo makambo yo tukeza makambo mama na makambo bokota bolanda affaire à Dubaï oyo eza vraiment mama na makambo ebomba ma bandeko na bokota. J'espère que bozota la miniature wana bien. Bomoni miniature wana eza 4 personnes. Eza mama top. Eza ya Gabi tumba aeko tumba lelo lisusu bokota eza koinda na kati ya chaîne Cuisine Yannick TV bokozwa ba information tout ya kati ya SB eza na kati ya chaîne Cuisine Yannick TV information nyonso ya bato ya théâtre na biso bokota to solo la bana mama eza koinda. Bomoni wana susu bomoni Barcelone Normi Barcelone bino mo bomoni Normi Barcelone bomoni wana mama Sila Bisalu pomba scène aigle pumbwaka partout na minute azana kati ya Dubaï eza koinda bokota to solola bandeko na makambo ya Dubaï affaire à Dubaï eza mama na makambo ebomba mababi eza na kuku ezobima na poisa bokolanda bino moko ba audio ya somo bokolanda ba video Cuisine Yannick alobaka avec précision bino moko boyebi tomoni ke na kati ya Dubaï kuna mama na biso Sila Bisalu aza parmi ya bato ya théâtre bake 4 na 4 wana bakei mama Sila Bisalu na biso aza na kati jour et nuit biso tozo prier pour na bato ya théâtre na biso nyonso ndenge bake bien ba bon séjour na bango nyonso nzambe abatela bango même maman Olive nzambe a protéger abatela payer parce que maman Olive azo sala nzambe faut apambule na ba domaine nyonso bokota la famille za koinda balobi ya Gabi atumbi kuna tumbi ya Gabi aza kotumba ya Gabi atumbi nini ya Gabi kuna zo tumba makasi azotumba Sila Bisalu bokota eza koinda Cuisine Yannick azala na banki te po abomba Cuisine Yannick abi akoloba Cuisine Yannick alobi akoloba ya Gabi kuna zotumba ya Gabi alobi non Sila Bisalu andeko na ngai kolanda par-ci par-là te obalobaka par-ci par-là zoyoka nga vana ndeko na yo moko to banda kala yo moko ebesika to uti esiko to komi lelo na ndime pete na koya Dubaï nzamba sali biso grâce to komi Dubaï photo pesa nzambe merci photo kangama na nzambe to landa biloko ezoleka par-ci par-là te mukileza kobeba ya Gabi babi azotumba kuna zotumba ya Gabi atumbi Sila zongi lisuku na ko tumba Priska
eza kotumba faut senga ya na pardon mais baba kuku bino bomoni ndenge nini parce que mam sina biso ya mama sila bisalo azali na likambo te presque asenge pardon excusez mam si pe abinga nazanga na problème non te baba kuka monde entier bato bazolala bazokufa même presque asenge mam sina biso pardon biso nyo tout olimbisi na biso mais tozande tozala na lisu te tokoma distance parce que makambo ekomela biso bandeko na nga ete ya biso tant que problème eza solution eza la famille mais makambo tozomona faut ete ya biso nyonso ezaka bato ya théâtre te bato ya maboke te biso nyonso ba mama na ba papa so bomoni bozalaki bien na moninga bomoni ke mwa mbilingi mo ebimi boye faut koyeba kozala mayele faut distance bandeko na nga faut distance tolonga na basentiment ebomaka oyebi ke mutu soki akei azongi lisusu peut-être abosani eloko bokeba baba kuka monde te toyebi oyo mibale toyebi ndenge ekozala te faut to protéger même si na biso aussi là na tous les domaines faut to protéger même si na biso de pro de loin oyo eza cuisine Yannick TV moko baba kuka na Yannick TV to na biso na problème ici là ya presque te mais to protéger toujours même si na biso et si quand même ça zolia est-ce que zola est-ce que zofanda zosukola et biso to na besoin ka ya kimia ba ke kimia bazonga pe kimia cuisine Yannick azala na ba kite po bon ba biya gabi azotumba ne bon mama top abi okwei batiki yo kili baba o bakete barata mama top oyindisi mama di mama olindisi ezande bongo babi kuna na Dubai ambiance kuna na Dubai misala bakeko sala kitoko mama top ntuka mama top webo jouer bongo ti kuna na kati ya Dubai mama babi bongo ya Gabi la fille à Cercy princesse Akosa ya Gabi, mama Gabi ke boko bosa na prière, mama Gabi. Yo bongo mama Gabi, bobi kuna, priska chuna baby. E bongo mami sina biso koloba kutu te. Yene aigle toujours likolo même na kati ya Dubai ni atie pesa meli mam sina biso mam sazo dominer na 4 kwa Dubai yende likolo toujours likolo balobi la patron aza moko la patron eza mama Olive Lembele mama Olive o azo mema ba toujours et nous azo bimisa ba actrice na biso ba théâtre na biso par ci par là mama Olive azo sala musalo ezo mona na misu mama Olive aza mama otoko pesa e beaucoup de respect otoko prier trop otoko féliciter parce que oazo sala non nzambe apambola cuisine Yannick TV abi azara na eba kite po abomba bande konanga nazo balancer bino mo bomona mama top ndenge azo pesa ba merci mama top ndenge azopesa ba merci bokoyoka mama top ndenge azopesa ba merci bokomona pe presque na mama sila bisalu ndenge azosenga ba pardon azo excuser bokomona ya Gabi bokomona mama Olive Lembele bokomona bango nyonso baza na kati ya kuna balobi okwei batiki yo kidiba en tout cas nzamba lola apambola bino bisika bokei nzambe abatela retour na bino pe tokozela bino lisusu toko sepela toujours ensemble cuisine Yannick asepelani na lipambola baninga bokota to consommer le leza 8e épisode na biso ya domination bozala toujours branché en ligne pour vous recevoir bientôt na 17h bozozwa 8e épisode ya domination et que ça la bien la famille to consommer film na biso ya domination to soutenir mams na biso ndenge ka to mesa na baba kuku oye eza moko na bino cuisine Yannick TV na memela kibino nazo balancer siko bino mobola na mama top bolanda même ici la bisalu botala ndenge ba Dubai kuna eza koinda Bonjour à tout le monde. La pesi bino mbote na na kombo na Yesu. Voilà, merci, c'est votre comédienne Mama Top Wato. Zamba sale grâce. Tu voyages pour Dubaï, tu commis bien, mais tu commis na ba 4 heures. Tu commis na ba 4 heures par la grâce de Dieu, tu commis na biso bien, voilà. Yango na pesi bino mbote bakino so balinganga. Zamba batela pambola bino. En tout cas, ces jours et les canangos bien par la grâce. Tu peux se quand nzamba likolo ya batela rabiso apesa rabiso souffle de vie. Merci. Po eza chose facilité, eza biloko esalami na maboko ya bato, moto abatela aka eza nzambe.
yango napesi merci nalobi bozala bien biso mpe toza bien na ngolu. Je crois bien par la grâce de Dieu ce jour mpe eleka nango malamu bakobatela. En tout cas kimia nzambe eza, kimia nzambe eza na ngai na bandeko na ngai nyonso, kimia nzambe ezali. Mokonzi na lola azobomba biso mpe azobatela biso na mawa mpe na ngolu na ye, yango tolobi merci. Na ngai napesa bino mbote na kombo na Yesu. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Napesi bino mbote na kombo na Yesu. Voilà, merci, c'est votre comédienne Mama Top Wato. Nzambe asali grâce tovoyageaki pour Dubaï, tokomi mpe bien, mais tokomai na ba 4 heures. Tokomai na ba 4 heures par la grâce de Dieu, tokomai na biso bien, voilà. Yango napesi bino mbote bato nyonso balinganga, nzambe abatela pambola bino. En tout cas, ces jours ezoleka nango bien par la grâce. Topesi ka nzambe likolo oyo abatelaka biso, apesaka biso souffle de vie. Merci. Po eza chose facile te, eza biloko esalami na maboko ya bato, moto abatelaka eza nzambe. Yango napesi merci nalobi bozala bien biso mpe toza bien na ngolu. Je crois bien par la grâce de Dieu ce jour mpe eleka nango malamu bakobatela. En tout cas kimia nzambe eza, kimia nzambe eza na ngai na bandeko na ngai nyonso, kimia nzambe ezali. Mokonzi na lola azobomba biso mpe azobatela biso na mawa mpe na ngolu na ye, yango tolobi merci. Na ngai napesa bino mbote na kombo na Yesu. La famille wana bomoni mama na biso sila bisal na kati ya Dubai na Aisha koko ndenge kaka ezalaka, bauti douche babimi siko baye na restaurant po balia. Wow, balobi Dubai nde makambo kwei batiki yo kidiba. Mama na biso ye wana mam sila, Dieu te protège, Dieu te protège, umela tolelo fort biso baba kuke cuisine yani kitifa zo prier trop butu mo epona mamsi na biso tolela mamsi na biso ya trop bolingo on photo like sake toza na bon moi mamisa ye bake bakuku na nga bandeko na nga basi ya mibali balinga nga biso toza na pona mamsi na biso toloba pona mamsi na biso epesa mele mamsi tala biso bakuku tolela photo nga tomona yo bakuku monde tie bomoni mamsi yana na kati ya Dubai ake kosala musala o bamesana kosala ya théâtre ya bato ya maboke na biso bazosala musala na bango kaka na kinte mais partout na lela bino tobotala mamsi botala ye moko ya Ana ya Teresa. Joyeux anniversaire Maman Teresa de la part de Cuisine Yannick TV. Malgré retard, mais joyeux anniversaire. Tolelo ya trop. Bokota, bo commenter, bo aimer, bo partager. Ba fana Maman Teresa bino mo bo sala ndeka to salaka. Bota la prise kaye wana zo senga toujours pardon. À suivre. Pardon? 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 Pardon?
Pardon? Pardon? Pardon? Pardon? Pardon? Pardon? Pardon? Pardon? Pardon? Pardon? Pardon? Pardon? Pardon? Pardon? Pardon? Pardon? Elombe, lomba bitumba na ngai nzambe alola ye. Elombe, lomba bitumba na ngai nzambe alola ye. Elombe, lomba bitumba na ngai kosi na yuda ye. Elombe, lomba bitumba na ngai nzambe alola ye. Mobundeli na ngai yondo longisaka ngai tango banguna bakoluka ngai yondo bombaka ngai tango banguna bakolanda ngai yondo kimisaka ngai.